Vraiment, ça fait mal. Et ça, histoire vraie, parce que n'a pas si sert nanga iboui. Bambote puis bas courage, bas bonne guérison. Nous tous, nous sommes choqués de voir moi c'est qui qu'on est, on a pas fait victime combien avec. On a des difficultés. On a des difficultés. On a ça qui n'y a boui. C'était maintenant epselo moko histoire ozoka et rapide parce que dans moment propagande tout dans moment travail moi tondo sana boui ngai na président phénomène na bande mususu année passée kaka ah là très bien et puis azoya yemoko là monsieur tozo ngani na voiture OK sorry na voiture nanga tozo na cop moko boye ya makasi to na de volant ngoto en fait elle ma solo mo bien pour na makamu boye tant que commis na photo qui ba ba photo ah de comment il kamba voyage voilà en fait comme ça tant que commis sikoyo ba ba photo à partir de photo qui ba lo le tala bien tala liboso bon les ba ta photo qui ba comprendre que était ne moto zo mona tête ça mis tout droit tu vois en fait pour yenga zo ko epsanga na misu na été ça de yenga passe ne epsanga ya ah obiga ça ba mona te ngabi quoi oh ouais wana mona bien flou. Mais après, à mon désolé. C'était mal. Le monde est très compliqué. Le monde mystique, c'est le mot expliqué, il faut le monde mystique. Le monde de spiritualité, pour comprendre ta spiritualité. Pour savoir ta spiritualité. Mais Marambo, tu as le monde de théâtre, tu as le donc, la guerre est commise. Il y a des gens qui ont Makambo, ils ont le parce que muto bozo finga na ye et comme ina ba jalousie motema ke muta comme ina point que faut na simba kisita sala muto mabe entre nous l'association na biso na artiste en général moment ya kosunga ye yango parce que ezalate que muto azate to souhaiter ndé tous ala motiver peut-être ya kolinga nini to ko sala pona muto pour motivation na mingi ya kaso mutazate. Et là, ça a plaisir pas motivation azanango sur le plan moral il y a comprendre qu'ils ont maladie et peut aussi là ba te belé ba to télémira ba parents belé ba nango d'accord té mamba homosexualité mais quand vous vous appuyez comme ces rôles là genre que aux anneaux déjà bon mais aux artistes ya lingaka vous avez de l'influence sur ces jeunes là quelque part monter que vous détourner mon ba destin na bango na sala ka rôle moi si le gars mamba losombo au mona ke mamba losombo za pede mba losombo tezali mama mba losombo pendant que bato muso baza pede interne otanga ba kombote alors na rôle nga si faut me comparer faut comparer na basila faut comparer na ba peshaka faut comparer na ba mimique faut comparer na bato ba joba rôle basi on n'est pas là pour encourager le mal parce que même na bis sur le plan biblique ils a mabé pas si pe gozala muto zo sala rôle wana mais na soka na komiso ya solo on a des passes ma case. Aux hommes là c'était maï. Aux autres là, aux autres carnet personnage mon boy après comme ça solo. Ndeko nangai. Piso toyela kabino toujours makambo sérieux. Bolelaki o musika. Awa to poser pembeni na bino toye na njili brasserie. Ndeko zali en pleine capitale ya Kinshasa, pe ozali en plein centre-ville. Kokende sou musika te kolela mingi te concession papa banze odia ezokata ba terrain ya 20 mètres sur 20 na talo malamu ndeko en plein centre-ville na $12,500 ya pamba ozwi lupango na yo obandi kotonga oassura venir ya bana pe obateli lobi na yo yaka mbangu benga biso na numéro oyo plus 243 999 52 66 52. Awa kobanga le côté. Les anglais géomètre Jérémy oyo asali mentionnement à place oyo. Azo assurer bino qui site ogo monunion so awa, eza cadastre, pesa borné. Quand bozoya, ba mo bozo kota service à cadastre. Bozo pesa bi ba numéro cadastre la plus. Et la question va limite non va venir les aller. Donc les gens des autres pieds, eza place moko très organisé pour se tenir en place. Ozui biso na téléphone, to memi yo mbangu
epai ya bandeko ya concession papa banze odia ofuti mbongo na yo bapesi yo badocument mpe obandi kotonga ndako na yo to projet na yo ndenge olingi sans problème. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai. Bon week-end à vous, excellents les internautes. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez bien sûr à nos programmes. Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Face à Franck qui commence, une émission qui vous ramène bien sûr vos artistes et vos stars préférés de Kinshasa et de la République démocratique du Congo de manière générale. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à ces instants, branchés bien sûr à nos programmes. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Mouyaka de Djobour qui nous regarde avec beaucoup de plaisir. Heureux mariage à toi mon frère, on est donc ensemble. Alors aujourd'hui c'est le tour de Brifi, la merveille Tantine Lindo, votre artiste que vous aimez beaucoup, donc il est venu nous voir. On va essayer de parler de sa carrière, mais aussi de ce qu'il fait. Ensemble avec lui, je sais que vous serez très à l'aise et vous passerez un très bon moment de la télévision ensemble avec nous. Tantine Lindo Losako. Ba pasteur bako koma barisi bandimi bako tika la pauvre. Tantine Lindo Losako. Iboso ambongo mosanto azalaka te tembe tuna de Niles. 1 million na Bible ko pona nini? Tantine Lindo. Libuka wese banga ka bolumbu ya motote ata mokonzi mboka. Eza makambo supolo bango ko banga te. Tantine Lindo Losako. Libere zoba medisi ministre medisi bakuluna. Pour ceux qui libèrent les baka que mon gozala kune go milice de termeza zoba et puis c'est car libéré Amélie Milik. Bonjour et bienvenue. Bonjour Franck Stemai. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Pour la merci moi aussi parce que
plateau de la gloire. Wow. Félicitations. Merci mon Très frère. classe, Malili. Et surtout décor, on a moins de différence, il y a des émissions belées. Parce que beaucoup des émissions dans un monde, ils appellent bien, mais style, il y a des plateaux, il y a des télévisions, 4, 5, 6, ils ont bien, mais il y a un peu de monotonie. Mais alors, on a une création, on a une awa. Oh, waouh, franchement, je te jure. Alors, c'est un plaisir pour nous de te recevoir, Tante Lindo. Merci. Aux amouteux, au marqué ba Congolais, na esprit créatif na yo. Il y a toujours une nouveauté, il y a un style moins ébélé. Tante Lindo Losako, il y a un style. Moi, avant, comme Briefé la merveille, moi, je te connais dans le temps, on a des fanatiques, on a interprété, on a imité, bataille. Wow. La voix que tu sortais là, on dit aussi qu'on peut aller à l'orchestre. Parce que membre ko imiter na ba konzi na ba pasteur na ba ni yo ba nango tongo. Je me rappelle on était dans les années 2009, 7, 8, 9 donc de ce côté-là. C'est pas aujourd'hui. Ah, merci Franck Stema. En fait, moi je pense que Netolobara qui bravo à l'artiste. Mutobe telanga bravo za bato ba la biso ba mona kete non talent ezali. Mais malamu ezali naza polyvalent. Ils ont été natika yango. Mais il faut qu'on s'adapte dans système de chaînes n'engezokende. On peut récupérer œuvre même talent tout comme ça babiloko ça là na moment où esengeli soki esengeli na spectacle moko boye ou ça la prestation moko peut-être na art oyo na ndenge za pastoral na ndenge sengi ba libanais ndenge ba sala c'est-à-dire na na facilité on a dit à travail. Mais c'est-à-dire pour na koma on azali composition na ngeuti na makambe be uti na ba travail wana. Oui, bien à l'époque, je n'ai tout pas à s'adapter à Luka caché mon robot. Au moins, il faut dans un style mon broga de Londres. Ouais. Bando raisonné, au moins, un artiste est presque belé. Attends, un rôle à Zanango. Mais ce qu'on l'a dit, la plupart, je ne vais pas dire tout le monde. Au moins, on a un rôle mon robot. Il faut le gagner. De Londres déjà, Azalik de Londres déjà. Mais c'est-à-dire, la génération vitesse où on est il faut imiter les Londres. C'est-à-dire, on petit là dit, on se comprend. Donc on a ça boy, donc on Santa Bara. Ok, de Londres déjà dans ninga théâtre déjà bimaginango. 2 minutes ça y est, tout comme ça voilà. C'est-à-dire composition on a et outil na ba création et minutes, ba DiCaprio, banane. Pas 2 minutes parce que massa. Tout ça na pas ngoto. De Londres 2 minutes taper c'est mbote sekazali. Parce que ba génération na biso. Ba DiCaprio baza mutakala. DiCaprio baza mutu ya kala. Voilà. Ozomona. Donc c'est-à-dire na outil musika mais na ko ta la système de jeu. On moni de l'autre bengo na cop. Peut-être ou ya sexe na fête mo boye. Il faut la comique. Ouais. Na ninga vitesse internet c'est comment ko kende. Naza na talent. Naza polyvalent. Mais pour ba bengo na cop moko boye ko exception de mariage. Faut la comique. Non, par exemple moi moké. La plupart ya bato o bazwaka ba cop mingi za bato ba se déguisa. Ah bon? Bando raisonner au monde a fiston ça ici à se déguisaka. Phénomène so ba se déguisaka. Bakope goya mais mingi nazoloba. Bapakaloya se déguisaka. Na tali sengeni zo kini mamba lo so ba se déguisaka. C'est-à-dire na tali na bi je ndenge zo kende naza déjà au nazali Briefé la merveille combo na sala ba plébiscite ba Vodacom désolé na tant combo ba bloc belé ba baye ba pano ba otanga par-ci par-là. Mais dans une création, tant qu'on nzambe a pèse inspiration, malgré inspiration, il y a un stress. Comment ça? Voilà. C'est-à-dire, moi, je fais 27 ans avec mon papa, que j'aime beaucoup, on a pêché une beauté. Queen Mother, la reine d'Angleterre, Mamba Losombo. Il y a un tabi misanga. Pour bailler banga, le Briefé la merveille, c'est Mamba Losombo. Et na poto dans la reconnaissance, il y a un grand producteur, surtout Major Bissadidi. Les amis du théâtre à l'époque, c'est aux autres tournées, aux autres sur ma cassette. Et comme il a CD et après le comment on va YouTube to bimikala à l'époque bazo so ma CD to cassette ne longi ya mutu na lingi di kambala na lingi ka film di kambala za nanu ngata di conteneur film té na lingi artiste na yazala na lingi o Briefé azali ndate exemple à l'époque na lingo DiCaprio azali ou mama linga azali ozomona à l'époque yala ki bongo ba Diana pe asona matika biso yala ki bongo mais à la longue na yeko vanda na yeko tala ka ba réalité to na ba mouvement
na sali trop nazo défendre père nanga tilo na défendre et puis naza valeur moko oyo ya betela nga tolo nga na betela ke tolo et puis naza référence amba losombo alors na kovanda talaga na bi 27 ans na maman amba losombo wow mon frère na longwa te c'est-à-dire na kota na mouvement mototé depuis nazala na ye na oti pa Jojo Molex na yebana kité oza na talent mais basenga ki ba orienté quelque part na ba théâtre église na pesi fenanga Jojo Mbote belé mais muta bimisanga si mamba losomo mais après makambo nazo sala tellement trop mokile yebi ba réalité ka ndenge za la guerre mo pe bomunika ba jaloux bazala rapé pene ka ba père na biso ba leader vie mo ndenge za ba petchona mi ko mi mona wana seno ba calcul nanga quoi et ate ke na affirmer ngo ke président lobi nanga bongo non o mona ka mo ba acte mo boye o mona déjà koli mais mo so mona bilo mo bo so mona ngo ko mi ko humilier yo ozomona ngo ndezo kende na mona ngo un peu moins jar taki un artiste na bi bon faut nous aller un peu prudent parce que aussi la pega ga boye mais pourquoi pas na créer le mo boye mais ça qui facilite pour nga parce que na message na ta kolisinga na musala ngo ko kabona na ino ko za décision na tino bando sa ononde taka ndoza na ba petit na yo ndoza na bango patiko facilement peu importe un problème et ça facilité na ko tozo na ngo na respect pesa na bango na mukine bokabolaka na bité que via ça ma non babola moze be na beta partout ezaka ke makamboye petit no ba carte pas so ma pas défendre la que mon ambalo so mon zo voyager par-ci par-là ba to mo ba diabo fi mo te répéter mo voyager mais pourquoi vendre sa viété au lieu de ba souci au ça la ba idée nanda falo koma non en fait na ba neko koma déjà presque bilo que belé bondo ko mona pa na biso na komaka maman mbalo so ma formanga déjà c'est-à-dire atikala nga responsabilité ya groupe ça nous gérer mouvement du début à la fin maintenant yo que trop nazaki déjà formé j'ai fait presque tout mame jengola mbe na pesi mbote peut-être bato bokata partie ka mususu ke na lo beza maka mususu bref et après na moni ke ba réalité comme belé ba voyage mais o mona kande ba mokene na yo no ba meka mususu no ko lo bate yango esala mo c'est muta s'est révolté donc on s'est révolté na sala tango très bien na ke na luki père na na palais le 27 décembre 2021 jour ka ba kundi président Vechaba quand on RTL c'est marqué comme là alors na ko luka père na palais pour na sala qui spectacle le 25 décembre dans na ben les visionnaires pour nous fêter 27 ans la carrière nanga et na mbalo sombo et après na ko luka père Isaki facilité père na bina sola na yo non père ngay to sola kapso balé bana bazali na palais na isi boli banda et après na isi so na nazali ezayo voilà mais je me suis décidé aujourd'hui na meka un peu ko sala pe na ndenge na ngana la kisa oyo la kisanga pour na tikela baleki mususu o baza pe bazawa na ko baluka na zo poincer bango mon opportunité mais c'était pas facile na ko tene longité et longité à côté après akoka aussi pourtant côté akomi tout na peut-être c'est longa makambo na ko zongo wa mais na swate to lega ngai mamiji na père ngele kabunge après mamiji abi pesa mon chance et là on a une relation bien na père na sans problème je pense que yo yebi to kutanaka to zanga na père voilà toujours félicitations mais sikoyo ndikambolo bezo eza bien mais style pour yo gozo après oui non style batwazaki nango déjà avant bazalaki ah voilà kobima loko atenti lindo c'est que jouer rôle loko la moisi parce que je joue loko à PDT je joue loko la moisi voilà Félix merci au comprendre et loko o batu ba comprendre kate différence il y a rôle o yongana salaka par rapport à rôle bande comme sous merci yemoko sikoyo omilo belaka kena olanda maman Mario Sombo parce qu'il y a déjà coup d'Angleterre abima depuis des années style né ngona est-ce que c'est par rapport à leader na yo ou bien moi ou bien mutu pas aller wa inspirer kio c'est-à-dire naza fan nae naza fan na mamba lo Sombo mais moni guerre à génération excitarape côté intel a beti mais nga siko beta ngo la richesse tali nada nada je peux dire Mike nani Bringo nani comme on est mususu Mastor baye na simana biso oui il y a un groupe Sinar qui n'a pas président Caleb
ba master ba ina sima na biso na ndenga art bakuti biso. Mais na idéologie wana na idéologie ngana bandango déjà. Non. Il y en a pété là, on ko bosana. Muta rêvé ça na rôle en fait. Na rôle tolo ba PD. C'est Mike la Duchesse. Oui. Là, muta ko boya ngote so ko boya ngoza jalousie na pesi mbote. Oza jaloux en fait. Et après na rôle oh ngana sala na zui idéologie ba mamba losomo mais na ki jeune fille. Na ko sala film moko na kisase kanga kimi na potezo ki na noté. Na tatu mutombo oyo akataka na chic choc luingi akenda États-Unis. OK, tatu mutombo akufate. Tatu mutombo akufate. Mutombo moko utaki pa ya venga Dios akenda États-Unis. Wana nano tatu muso babimite. Et après na yeko sala ngo na Pierrot Ndombas na bengi Pierrot na tinga linda kanti lindi. Et accrochaka na troupe na théâtrale ya mamba losombo iso ki bato ba otalango. Et après bato mosusu ba yeba comment pe belé. Mais pona ko reverser pena rolo nga na sala ka reverser et reverser na losako. Na losako wana après ba losako ndezu en master. Te ko banda o nga na lo ba makambu. Te ko banda mais ko bima. Ba ngwa bimili bosono. Kobima on a besoin internationaux. Oui, bien sûr. Bah oui, bah yo. C'est internationaux que au monde ngo kaka parce que peut-être na biso ki nezaka mingi un peu local. Loko statiri kaka na ba chaîne ki ça awa comme na bamboka msute prophète ma province Kalem peut-être. Mais bah, sur le plan international faut qu'on ait une chaîne YouTube moko peut-être voilà. Mais ko reverser nango obi ba vidéo tout ça la réseau ndenge moko te. Ça arrive aussi ça les missions moko boza bien mais les musu ndenge kaneke zui bongo te mais mission moko sali mo ndenge mo na ta do ba vidéo mutu sala on esprit nango tant on a beta lo sa ko zikisi mboka makambo ya blague teti lelo confiance na bato vanda pona mamo na stress wana na bino lokwa nazo longwa na préparer ko sala chaîne YouTube nanga meni na ko sala lokwa naza courager na bosser na beti lo sa ko zikisa mboka c'était du wow. Très bien. Mais ils ont un rôle très critiqué. Compte tenu à Marambozo, influence quoi pas bas jeune à la mondialisation, bas jeune et bien bas la détourner. C'est-à-dire que bino seconde boyo ko appuyer Maramboyo, bas te belé bas télémire, bas parents belé bas non d'accord te mamba homosexualité. Mais quand vous vous appuyez comme ces rôles-là, genre que aux anneaux déjà bon, mais aux artistes où il y a l'ingaka. Vous avez de l'influence sur ces jeunes-là. Quelque part, vous avez détourné mon destin. Là, vous avez raison. Na bateau, peut-être, bon, ça, la rôle, ou on a pour la souka, pas sa conséquence, c'était un rôle. Il y a sa conséquence? D'ailleurs, na début, vous comprendre que dans la salle de rôle, moi, c'est le gars mamba lo sombo. Au moment que mamba lo sombo, ça pédé mamba lo sombo. T'es maman mamba lo sombo. Pendant que bateau, vous avez pédé interne en tant que communauté. Alors, il faut me comparer. Il faut comparer avec la Basila. Il faut comparer avec la Péchanga. Il faut comparer avec la Mimique. Il faut comparer avec la Batou Bajabaro la Bassi. Mais ce qui est facilité, c'est de comprendre. Pour moi, moi, si. Dans un monde mobali. Non, je vais la moi si. Ok, na rôle, na zoazem. Na rôle. Ok, na normal, peut-être zoazem. Mais nga lokona moi si, on a zoazem. Puis na boti. Et puis na rôle, na nga na beau calculer ba cycle. Na rôle, na nga na réglaka. Nabi que sur bino on peut la pilule wala na rôle mais aussi koyo na bato oyo basalaka rôle o na otanga ba kombote pour mutamta na vie na ye to aza mutu wana za peut-être gay je ne sais pas. On n'est pas là pour encourager le mal parce que même nabi sur le plan biblique ils amabe que moi mobali ya comme moi si ngana rôle nga c'était ils ara juste pour na sala bato plaisir non c'est que ça bato mais ça na conseil o na pesa na biloko ebele mutu asabona même na page nanga na TikTok nanga na Instagram na chaîne nanga amona blog na salaka mais ça facilite parce pour nous faire comprendre tout le monde mais na ko senga na bandeko basaka ba rôle wana pe pona ko bungisa bato te faut ko linga eloko tu osali na sukezala na moi conséquence moko boye à la fin et ko permettre que soko za o koti na monde makambo tala suka na ngo za la boye wana ko za la malamu mingi pona ko bungisa bato nzela te. Très bien, on va parler comme des toi. Il n'y a pas si peu gozala. Mouto a la rôle ouana mais na souka na commission ya solo. Wana ne pas si makasi. Ozo mona stemai. Ozo sala ozo carnet personnage mo boya pas comme ça solo. Mais yo yebi que moi je suis un herbivore.
Nous sommes à la télévision quand même. Mais na Codette. Qui ne va comprendre. Alors, on parle de toi ici. Mais ce qui se passe dans le monde du théâtre. Si. On apprend ici que Bouyi, apprécié comme ça dans le monde du théâtre, il est devenu aveugle. Toyebi situation où il se passe ça, il se passe dans la vie de loin. Toyebi maman est là. Combien de fois pourquoi les comédiens vous avez un problème, il y a mine, ya makasi ya santé. Est-ce que c'est entre vous les vous créer biloko wana? Est-ce que de côté ambona bino parce que na yambaka émission mo ana brande ko na yo Mike la Duchesse aloba ke na monde de théâtre ezala ko monde de Sodome et Gomorrhe. Et créa tolé, ba tebele basilika, ba réagir ça et si a senga même pardon. Est-ce que ezali par rapport à Mike la Duchesse révéler rabiso? Ou bien yo révéler bisoni na plateau parce que nous tous nous sommes choqués de voir mon moi si kitoko ndengo na pouf c'est victime comme aveugle. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom là? Na yéga yaba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Vraiment, ça fait mal. Et ça, histoire vraie, parce que na pesi ser nanga iboui bambote puis ba courage, ba bonne guérison. C'était moi non ebiselo moko histoire ozoka et rapide parce que na moment propagande to na moment travail mo tondo sana boui ngai na président phénomène na bandeko mususu année passée kaka là qui très bien. Et puis azoya yemoko là monsieur dozo ngani na voiture. OK. Sorry na voiture nanga. Taga sero mona qui était na réservé place na loka bino wana ka bino ozala ngana ozonga na ye. Sans problème to kaboli pela na biso normal. Yé pas bengi nga cop mongo boye to kali prité na mutango esali ke simbité et après eleki azaki bien. Na ba tournage na nga moko na osala l'autre fois na tourner avec quoi quelque part. Na bengi bango to tourner tout consomme tout azon. Oh. Na constaté azaki na film mo boye. OK mona na ye. Akitoko bo jeune fille vraiment. To vandi ne ba mepela tout consort. Ayebisinga wana mwana ngai ya mikolo mto ayebisinga eloko te ngape na yebi nanga te ke nik to tourner wana pe boye amona mamona un peu flou. OK. Te to tourner au déjà il y a un problème amona wana les équipes moi wana la période de campagne campagne l'équipe donc to côté année ouais 2024 oh et après to na cop moko boye ya makasi to na de volant ngoto en fait elle ma solo moment bien pour na makamu boye to saki ba tumo be sali ke de to monde li bango zo kende bien te mala mo to chando automatiquement la bisi to soli ngana yenga gelo yenga félicitations to bala mais ni to sala pas on peut remplacer directement na ser bouiboui na bouiboui ah boula bien papa dans ce cas ngana on s'apprêter yenga lokwa za ina ka azwa bouiboui et nga pas éviter oh et nga tanga comment za bouiboui tango déjà abete déjà ni bibuli solo ango obete de muninga mais tango siko akomi sur place zoya ko tanaka et nga siko a comprendre que si manga na no
moka ça ce qu'on est déjà ba tout babi ki yazoya ko canceler pe likambo ça moninga ndeli likambo benge ya bien to comme on place on to comme bobo na pe na habiter place to kuté na ville place on toyé ndete ko comprendre que buyibi yazo monate wana sikoyo comme penza ki wana pena ikomi sikoyo pena ata mondambo za ko mona ya flou te ko ba mona ba photo tango ikomi na photo ki ba zo ba photo allez comment il kamba voyage voilà en fait comme ça tant ikomi sikoyo ba zo ba photo à partir de photo qui ba lo tala bien tala liboso les bata photo qui ba comprendre que tene moto zo mona te ça mis tout droit tu vois en fait voilà ngana yena na yena uti tasinga na mambouteillage tant na komi sur pato ya mali beto so lebe normal tango ndake po yenga so ko epsa ngana misu na ete ça de yenga passe ndebe singa ya obiga ça ba mona te ngabi quoi oh ouais wana mona bien flou mais après à mon déçu. Est-ce que tu as mon assoute penser au mon até wana totalement? Ouais. Bossi beaucoup tena. Ngana to kutante franchement na aucun temps que notala to soleil quand na téléphone ndenge zalaka mais après me ko relater nga ba réalité kaka tout consort non santé déranger qui et na lokende ba contrôle mais après ba réalité ka ebele na ba prière mais il aurait salinga plaisir pa na ye motivation azanango sur le plan moral il y a comprendre qu'ils ont maladie et qu'on peut aussi là la place bato bazoka passe ko le monde ezo calmer bango na otala même na ba vidéo tout consort le linga ko lobana yo moni muto azana passe to ko te souci makasi ko risquer maladie s'aggraver ko ça la petite crise ko kutabena mama ndenge na ndenge ka pona otala ke ndena nazala ki na ndena komi mais là on a aussi un cas que entre nous l'association na biso na artiste en général moment ya kosunga ye yango parce que ezalate que moto azate to souhaité ndé tous ala motiver peut-être ya kolinga nini to ko sala pona moto pour motivation na mingi ya kaso mutazate et na pesa ganzambe Maxi je ne sais pas ce qui peut être dans la carte au moment Denise asunga biso ngana za nango carte d'artiste ou ba pamba to baza en charge soki neto beli na habité parce que na monnaie que mamango zo kende pe bien bando ko baksa pas tout je ne sais pas ce qui est dans la carte wana et ce kaza nango en tout cas fondation ma Denise sunga ye na bi que président le Mbazali wana o azali ya kokolo ba pe ko ma pe ba yoka pour tout ça reconnaissant na bola maman Denise alors batika été donc mais est-ce que la démarche vous serait pour vos carte wana et beaucoup de matin tu yo bo lokolo za déjà mutu moza au courant de tout et puis il faut ça pour récupérer carte so bengi président Lomé pourquoi vous ne faites pas des démarches en fait monika ande to zolo likambango boye c'est-à-dire likolo ezalaka hiérarchie ezalaka mais il peut qui c'était que ngape na benga pasa ngana za porter parole ya NTPC mobile d'accord donc c'est-à-dire porter parole sur likambo NTPC zali président Masumu na pesi mbota benga nga apesi une information président Lomé tout console lo babo ça là voilà. Donc c'est-à-dire non comme ça mais je pense qu'il y a déjà vacances qui peut yango parce que et vous allez soni peut vous allez passer ce qui va salir yango. Donc voilà parce que likambo déjà quoi. Alors le Cambo na tunyo awa na biebso awa il y a quelques années je crois il y a 2 ans. Alors tout un monde de théâtre en fait. Monde de théâtre. Voilà. En fait c'était mal. Monde est très compliqué. Le monde mystique ça on nous expliquer on faut ça la monde mystique. Monde de spiritualité pour comprendre dans ta spiritualité pour que tu sois ta spiritualité mais dans les prière les tinga moi je na prière na bima bato ba sema na bima ba yebi comment ça se passe et soki makambo ezo komela biso te ya mabe na biteke na ça saint mais to tambola na obanga nzambe et puis to tambola ka na ba protection moko ya botsambe c'est-à-dire que place nazo kende même dina émission boye na robi manengo na te nzele za marambebele midi za na marambebele na place yo la lagite na place la lagite donc c'est-à-dire même na émission na tiki mena soma boka nzambe na bi que tout le monde a priaka mais marambo to lobi za na monde ya théâtre bato bazo kufa bazo bela ezaka te bata théâtre bazo kufa bazo bela ya bango za remarquable po ba yebani ezana bato bele pe bazo kufa mais salité pesa mingi na monde na biso théâtre donc ba salité zo mona nini salité zali on dit que le rumeur pousse les informations ça peut être vrai ou faux
La rumeur au tozo yoka, to monaka ne te. C'est là de le mot. Malembe. Omoni awa. Pas une question na muta balabala te. Si. Pas une question na fanatique te. Pas une question na artiste. Voilà. Wazana combo, wazana expérience, wazana carrière moulayi. Nde na tuni question oyo. Ngana répondre na sagesse. Nini oyo yebi te. Soko yebi te to tiki to leki. Soko yebi olobi. Pour que na supposition na banini c'est compliqué. En fait, moi je te pose la question. Na kitio s'il vous plaît, na kitio Michael Lista vanda a lobby o ya remarque. Que maman mokolo azu mana mona moke ça passe. Jeune garçon mana maman ça passe. Après biso na biso et soukande. Non mais vérité c'est une vérité. Bon, vérité zaké. Yo zo ma vérité pour bobanga. Ba o répliquer? Ko banga netinga yo mo. Justement, on a kama. Netinga. Ah, c'était mai. Na banga. Non, ils ont respect le lenge nini ya ko. Ce qui pèse na ngobongo te ndipne. Mais ya mapeza ka ke ona zo mona. Ko zezebele. Lelo o tozo mona ba ranking ndingi zo leka ba groupe intel ba kana kate. O ya tinde tel la finga bato. Et loko pas yo ko imaginer un artiste oza vedette ou star batalaka yo. Mais au comme fanatique ya mutu moko boye pour nous faire plaisir, aux huit caméras bandi ko finga moninga no artiste pour nous faire plaisir. C'est que vous comprenez mambo ça la te. Na plus exemple, ngana artiste, na vandika bona lega na tebe na bina na wario. Na legi na bina na golwa, na bina legi na spiritas. C'est na ko mambo na ça la te. Pourquoi on ça la moté? Parce que ba fanatique la plus exemple mon akina musique pour comprendre ba fanatique ya Fali venanga ya Ferre venanga ya Watanabe Gogan motuna tembe ya Fabregas metino ya des plics tout console ba de Robin tout ba fanatique wana kati na bango ba fanatique atantili nda bazali songa na pesi position na bomi carrière na comme loka mon ngamba pour na flatterie moko quelconque ce mien atika la artiste maintenant apprécier ba artiste wana ndenge moko ta domaine à théâtre au mona vague moko yé oh zo mona bneke te ba tiraillement ezali comme ya blague te donc c'est-à-dire ils ont touché même ba président donc ba guerre comme yango ndezo kota ba makambo zo lo ba lelo liwe kota te ndenge ni parce que muto bozo finga na ye et comme na ba jalousie motema ge muto comme na point que faut na simba ki ça le muto mabe si ko temps yo ba obogelo malade oza sko qualité c'est-à-dire ba ki ba triquer yo oza protéger te et comme là yo donc cause moi je pense qu'ils allaient salité au nazo le bezali ba makambo wana na zongo comme échantillon pour eza makambo ya kokosa te mokili bazomona mais pour nanga comme conseil na ko pesa tout tika parce que c'est la honte. Pourquoi je dis ça? Toujours représenter mboka na domaine na biso mais comme éducateur ya masse. Alors éducateur ya masse toujours na makambo ezo salama toujours éduquer nini? Tout tika batira ima tout tika jalousie supporter ko zoya moto tant les attend yo. Mike, toi tu sais combien les personnes peut-être ngana influencer bongo basimbiki sinamo aye batende ninga na bundi ningo zo tanga ke na uti loin le na commander na komi pour na zo mona ki c'est que ana place moko boy. Mike, histoire vraie na vanda un jour tanga komote artiste moko munene mais musicien abengi ngano ndene ngana sonoli ka moso za remoko bien bon na déplacer parce que ya on mutulanga na problème mon sérieux mais faut ka yo mutu edenga gabi nini yaya memanga place okendaka na so no pembe memanga place okendaka so bango sokolanga yubika ndezala ya mara mezo simbate tara yo vitesse pour voir chako kendaka voilà c'est-à-dire ndena na pareta na miso abatu voilà mutu pona ye amona ka seki nuka sola ndenge moko boy c'était mandinga boka batu ba yaniki kini ala musu ba yaniki ndi ya rombox ba te osambrota ba les boss Eric Mandala ozala rapena bango mutu amona ka netika seki na solo la place moko boy pona za na ba prêtre pe organiser dit à travail. Alors combien de personnes ont à comprendre était à qui toucher place moko boy après et mener na makamobo. Bref, na pesi conseil yeba ke soki oke na banzela mususu kokuta na makambo yo tozomona lelo baliwa maladie bambato consort nga parfaite en fait ça la ramo ça la ndenge so sengela yanga soki na zwipete na lelaka te na comprendre mbala moko za tourna ngate voilà. Tanti Lindo est donc notre invité de l'émission Face à Franck d'aujourd'hui. Merci de nous suivre là, de là où vous êtes. Bande Rebelle Baza branché Baotalabiso, mais aujourd'hui, tout le monde est TikTok, tout le monde est partout.
au initié nzembo moko boye et benza voilà yo moko pesa ba conseil na auto sala ifito te ya bato et benza o ngote ya bato ni na benza voilà c'est-à-dire au tanti linda azam mongo tanti linda ndia a mongo le temps ngolo ba mongo yo moko bige mongo asola panzaka litoi na mbeli mbelo nazo lobele dali ke mwana mongo azana lolenge na ye ba bango ndeni o muluba o mutetela o mukongo mais mongo ana lolenge intimidation ana lolenge moko bo brutalité banga makambute woneza moi ba comportement ana mongo alors na kati benza ezambala liboso te moi je fais la comédie musicale na bandiango mwa kala mais na sala ngona musique ya ana mongo d'accord na bandaki na sukuma ye mobali ya maboko makasi bazola gae obembanda ye mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwiti isongolo yanike kini ya romboxe mwasi amoseka na maternité akeko luka nini ye bamemaka mobali ya piaka na barete akokende atikeli yo facture isongolo na longwe na ye na liboki ampoka na embelaka kini na longwe na ye na tobola mbanzi na masasamba sikone na ebenza ezali na kimongo merci na batutu basali ba challenge belé déjà 1 million de vues nzembo na bimité et officiellement nazo ko annoncer bato tout ba sepeli na ebenza vana dévoiler yango boye bake botala yango awa na chaîne ya Frank Stemai Africa Info ekobima le 13 septembre awa na Africa Info et pas ya Frank Stemai clip na son makambutu bugomona to tsango Frank a décidé RD de soleil maramango les lobes la tuzer je pense que yemoko tsango voilà quoi inde la chef patron chaîne bref et benzezana ki mongo omoni moto asali au passe Frank vandika boy mutu ma bengi Frank natala émission no trop mais na musana yo ana bezo solo nga bwakanga mais di banga yala ga solo la nando bon na bwako habité pesanga confiance na vide caillou non tu li ba combien 500 balles ça va non tu 400 ah pas tu si c'est bon pour l'actif volonté au sali mettons au bois qui est mbore bimi abengo na chomba bi yu mo na le golo pour bois kinga oui pas so yoka asaka na omoni pas so yoki wana comme na benza mobali mwasi moko boye mobala bengisi ele musu mosa mobala bengisi na poto mosa bengisi mba na poto aki triki asali ba aventure omoni pas so yoki ebenza zali muto omoni pas do ba tukio ça dit déception mais na kimongo ga so salinga ebenza parce que ebenza ngondeza Yannick Kinia Rombox Yannick Kinia ebenza donc Rombox ezali comme surnom kombo boulot oui ya to pesa kande yemo komoka pesa ngo pona makambo ndenge sala lelo Rombox c'est surnom mais ebenza na non kombo na epena ebenza Kinia ebenza bato ba yebi ngote au dévoilé hein voilà donc Kinia nde ebenza OK donc c'est comme ça. Alors le benza tant que en amont on a tel ba titre na bino babilo ke zebelenga na ko na titre nini ça y ça dans ba jemo ko bozo linga misala blogo ayena ngo sorobondo sorobondo ovandi bo Jésus de mbandaka ozotanga koma Jésus de mbandaka belongo so be baloko ayemene Jésus de mbandaka otala bo makakumbo na bité so na maison d'édition bati je t'aime titre nzembo to filmer mutabi keza mama bolingo mais soko yesiko makakumbo mutabi makakumbo elakisi nini donc rien que titre quoi attirer les gens donc na taki ebenza na kati ebenza bakomona contenu ya makambo na lobi makambebe na yembeli Kinia na madame na ye Brigitte Kalanga bukasa mwasa libala boza na kin dans quelques jours faut kutana Kinia Rombox wana millionnaire Frank Stemai ya téléphone ité ya kozala pena boye sepela bende ba ba sepela kati ça va bien monsieur Benza faut bien monsieur Benza est-ce que Yannick Kinia Benza voilà Rombox to tikango Benza et donc voilà c'est-à-dire na embelier mais na katanze mo do mambebele so go permettre extrait ko ça la peut bien to check na kati manze mo na mambebele so go tali na lobena pa challenge ça la mimi ba fia matalana lelo oyo ba fia matalana o matalana ba fia matalana ezo tekelanga donc sona ye awa sali vidéo na awa bakite kitoko balobi oza salon na ye bozo mona ka salon na ngana ebiso bakite ka ndenge zalaka o nga mwasi la kisa place ovandaka c'est-à-dire mais ya yete so te pesa la ma plaît le c'est que plus mal akosala ba vidéo na restaurant ko lekana muto futi facture mais soko landeli ndenga sali ba vidéo ye ba mema ye ko mema c'est-à-dire azo impressionner bato
que pas kendara ye pas kendara place moko boye ngo influence na mabe ngana yime ngona nzembo mais na bakisi ba fille qui ça ba fille matala na mobali ya bengisi yo c'est qui plus grave yo poche ya mobali oyebite mais yo yena baninga 4 5 sikombala ngotelo kwa sali yo baninga po yena baba lego na kitoko azuka kuninga no moko ole na nani apeto bakiseli bango abota mwana longi ya papa lopango mama na likambo abarata abota tebe kasi mabele kweya mama na likambo lokatera tse mama lopango zemie mama na likambo eso futa sunda. Voilà. Donc les abiloko batala ba comprendre quoi. Et Benza déjà c'est 13 septembre. Donc suivez sur notre chaîne YouTube Africa Info. Donc vous en avez à partir de 18h dans les 13 à partir de 18h. Le clip sera disponible, le clip des chansons Ebenza, dédié donc au millionnaire Yannick Kini à Ebenza Rombox. Pour Ebenza Kozang à sauter. Allez, merci également l'autorité morale Moïse Kambundi. Sans oublier le Premier ministre Michel Kambundi également depuis la France. Et puis le patron Liboulou Zangasuka, le DG Costa Itangu. Depuis Colosi, ça dit que ce qu'on dit, ignorance quoi. Merci également au boss Didi Levis Ilunga Yama Debo. Merci beaucoup pour tous les soutiens. Bandeko Balingarabi Boza Belé. Et mais également, je pense, na Bandeko Nyonso Boza éparpillé à travers le monde. Merci pour vos soutiens. Naebi Boza Belé. Ici, je pense à Istin. Hein, bien sûr, depuis le manager. Naebi Maramboza bien. Je vais revenir à toi, Istin Ilenda. Istin Ilenda. Au moni, na boulevard. C'est-à-dire que c'est comme na boîte na biso kitoko wana eza en doré c'est quoi Nzambe Enigma c'est-à-dire que manager Enigma yi wana Istin Ilenda Istin Ilenda donc moto moko vrai bien Istin Ilenda manager ya Enigma na yo dans le son nzembo bimi to OK na ngope kuna apesi mbote pesi kaza et tous les DJ villa qui sont ça na senga bango logo moko tozana bolingo. Ça fait mal au monde, même de enregistrer la personne qui ça. Na ba soutenir abiso mais to liba ba soutenir parce que banzembo musu ba beta ka bandeko na biso musu ali banda ba banité ba monana te ba tinde logo te mais oya Congo logo mona mutu ba beta ngusa mona opesa ki d'ailleurs mukena la biso pesi to beta te so bo pesi to beta te c'est-à-dire bo soutenir nga Ebenza partout et côté au sala un bon son hein nzembo kitoko ils ont un message ana mongo bena bo to avec beaucoup de sans polémique ana mongo bo sala bena bo za émotionné quoi. Très bien. C'est nous sommes presque à la fin. Bato bolinga tantina merci na ba soutien na pesi mbote na ngai na le boss Jean-Si Mayasi Forza Italia. Oui bien. Oui ba Jean-Si Mayasi na mboko. Forza Italia. Forza Italia. Boss de boss, c'est-à-dire Jean-Si Mayasi. Abeta ka forme affecté. Soka beti forme zana ba facture. Jean-Si Mayasi Forza Italia. Na pesi mbote sika zali. Est-ce que bi mutalia ka dollar ila late? Soka les dollars ka gida ko la l'excel. Il y a Théo Zambrota. Il y a Théo Zambrota, Moutalia dollar et la lati, ceux qui dollar et la fakaba. Ceux qui la liga yabo gomingai. Na PC Moutesi Gazali, la personnalité est bienfaisante, on ne reconnaît pas la tête d'une personne par une photo passeport. Yannick Akini Rombox et Benza na PC Moutesi Gazali, Venangai da Costa Mwanzita na Uganda na minute na séjour na Mikili Bambo Tepele, le boss cave de secours Eric Mandala, le docteur des ignorants. Cave de secours, na puissance Motescozali, 4 Fox, les grands Mouyaka, tempête du désert. Et là, félicitations à eux. 4 forces, les grands Mouyaka. Donc, on est ensemble. Et Fabrice qui t'en fout. Bambo Tebele Sugozali, Hakimi Saloum, le Neymar, le seul Neymar qui nous reste. Bato Bolinganga Bolibo soutenir. Donc, je pense que. So bengi Frank Stemai même na numéro ezana balinga benga ba numéro nanga bo swango mais bo s'abonner plus na page officielle nanga Tonti Linda lo sac officiel bo s'abonner à TikTok nanga Instagram nanga chaîne nanga tout et vous avez la manière ya ko soutenir ba œuvre parce que to beti featuring moko na Mike Ladiches quand Ebenza après Benza et le que so bima featuring na Mike Ladiches c'est la toute première Mike Ladiches a yemba na émission titre na Motogo Longola bon c'était mal. Na ebisi autant avec qui de dossier projet
mais tant azoya tongana kende et on dirait total songa mno odie to sa clip kuna mais to sala ngo awana kuna le temps on dit na ozonga to sali awana kuna soki ya yeto bandi a to sisi kuna très bien mais ba déjà que décembre tout avant décembre et bien on entend une promotion et après donc trouve ça featuring dans la mic la DJs. Merci beaucoup Tanti Linda officiel donc on disait réseaux sociaux naïe donc abonnez-vous et soutenez bien sûr l'artiste. Merci. C'est comme ça que ça se passe. Donc le 13 vous aurez cette chanson ou le clip directement de la chanson Ebenza sur Africa Info à partir de 18h. Restez branchés. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup d'être venir. Bon mariage, heureux mariage à toi. 4 forces Mouyaka. Merci beaucoup. En tout cas, on a dit que tu et puis nous, sur le camarade, beaucoup de plaisir. Courage à toi. Et puis, à notre belle-sœur. C'est la fin de notre émission. Si vous l'avez médité, merci à Maël et Sadi qui peuvent en Renédi et Obed de Toko. Obed de Toko. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Ndeko nangai biso toyelaka bino toujours makambo sérieux bolelaki o musika awa topusani pembeni na bino toye na Njili Brasserie ndeko ozali en pleine capitale ya Kinshasa pe ozali en plein centre-ville kokende su musika te kolela mingi te concession Papa Banze Odia ezokata ba terrain ya 20 mètres sur 20 na Talo Malamu ndeko en plein centre-ville na 12 500 $ ya pamba ozwi lupango na yo obandi kotonga oassura avenir ya bana pe obateli lobi na yo yaka mbangu benga biso na numero oyo plus 243 999 52 66 52 awa kobanga eloko te eza ngai géomètre Jérémy oyo asali mentionnement à place oyo azo assuré bino ke site oyo bomoni nyonso awa eza cadastre mpe eza borné ntango bozoya mbamo bozokota na service ya cadastre bazopesa bino banimero cadastral la plus elakisi oyo balimite nano baveni ndenge ezali donc eza na desordre te eza place moko très organisé bokosekela makasi ozwi biso na telefone tomemi yo mbangu epai ya bandeko ya concession Papa Banze Odia ofuti mbongo na yo bapesi yo badocument mpe obandi kotonga ndako na yo to projet na yo ndenge olobi sans problème. Qui a dit que bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, La Voix qui cloche et Longo na Wenge, Poussana Tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container.
Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana Kin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.